na moko ezonga pe na biso. Papa Simon Kimbangu Kangani, elle incarne celui qui blasphèmera le Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné. Là-bas est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Là-bas est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Baba
kanisa basoe, tokolala toko kanisa basoe. Tokolala toko kanisa masue, tokolala toko kanisa masue. Oh yeah. Les saintes de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix. Ngani nazokamba mama aski nazotala intérim aski boma. Esengo neza niko yamba mama president. Donc esengo kuna kotala mbala ne alibosate makolo awa na mboka na biso ya boma. En tout cas ngai moko naba mama nyonso ndenge tosangani awa kuti ba mususu bayebi teke mama général aza déjà la boma soki ezalaki ba mama nyonso bayebaka mais les parents eza kotonda na esengo kotala mpe likambo ya munene biso ba mama tosali toningisi kiti ya nzambe esengo na biso eza ya makasi koleka. Na organisation est-ce que ba mama ya boma bakomata mwanda te mpona koyamba bato? Papa, ba mama ya boma baza prête. Il faut tomata obligatoire tokende komona kimona meso musala na biso moko tosala na maboko na biso. Na kotala pe na Congo Central na makambo etali bateau de pêche na Congo Central mutu abimaki le premier ezali boma pona ni topesa ki ba $20. En tout cas nazolo bakana ba mama nyonso ya mokili mobimba na mosala kitoko to sali oyo seprise nzambe to lemba te to tika te to continue kopesa bana oyo batikela kibiso na mama mwilu poko kende mama mwilu alakisa ba papa na ba mama alobi bana botala ba mama botala bana donc to ko lemba te. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mama moye, batoye, na mwanda, Mama beto yuna kamata mama deswe. Bye.
terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois.